nande kosala ba vidéo nanga na TikTok. Bande ko rêver ata mokolo moko vi nanga ezala bien ndi na mona baninga. Papa na kindaki. Donc na kina ville na solo na mondeli wana. Abi senga bazana agence na bango. To sangisa nzoto na ba na moninga nanga mwasi. Papa na nzimaki. Premier tour na sala ki yango. Na sala ki premier tour na sangisa nzoto na ba moninga nanga mwasi. To sangani na ye. Moi papa limbisanga vraiment. Moi assisé ngai. Moi assisé nga banda 7 jours. Moi abanda koya aso assisé ngai. Na mone na ngango izaka normal. Yo couché na mbwa. Papa na ebe na koki osati na Dubai. Naza na famille te. Na koki koloba nini. Balobi bien, contente-toi de ce que tu as. Et elle a un langage mon côté lobby, bakata ka veste selon taille. To koma lobi na mbongo ebele. Ba chambre. Chaque minute na mbwa na ye. Ela ki ngambwa na mbetu. Donc surtout déjà le bibi na mbwa, beaucoup esprit mon na mbwa. So yi mbwa na bande ko bela. Du coup, on obéit la maladie à la. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chibiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci la fidélité et la confiance au Bopé Sarabiso, na 4 c'est le meilleur de chaîne. Merci aussi na émission Derrière le masque. Émission Derrière le masque, c'est émission Oyo et Difiaka Nganayo, c'est émission Oyo et ça la soit tokoma au servir Nzambe na motema na biso mobimba parce que Nzambe atindi biso nyonso na se na moi pour que to servir. Atindi biso nyonso na se na moi pour que nous côté ya bonne nouvelle. Alors à travers cette émission et permettra ngai na yo toyeba lo lengi nini o tokoki kosala reste en vie na biso pour na komona grâce pe ngolo ya Nzambe. Merci na yo muto commentaka, merci na yo muto on se manifestera le moment émission koti à terme émission d'ailleurs le masque était à terme émission bravo Jésus. Émission nyonso o ekotara na niveau ya Chibiso Télévision remarque na yo ezalaka vraiment important pour epesa biso makasi to améliorer to ba osala mosala kitoko na ndenge sengelo. Merci à papa Chekimo Kadi pour na opesa nga confiance ya osala lokola présentateur pour na émission à lelo d'ailleurs le masque. Merci aussi à l'équipe solide de Chibiso Télévision. Merci à papa Zara, merci à Israël Monzo, merci à papa Jacques, merci aussi à madame J'espère, merci aussi à papa Denis Monsolo. Pour na mosala kitoko bosala na kati ya le meilleur de chaîne Oezali chez Chibiso Télévision. Bande ko balandi. Toyé na émission Oezali derrière le masque. Mais toyambi une dame oazana ba problème aye pour que to sungai. Et souvent na misana koloba ezalaka ngande papa elim na sungakate ainsi que papa Tomate, papa Erikte, papa Chérité mais ezalaka Nzambe nde amouvara à travers na biso pour to aider moto na ba problème. Alors to linga toyeba problème nini onde kwa nango et nangolu ya Nzambe na makasi ya Nzambe Nzamba guide biso pour te bapesa yi solution par rapport ya problème wa nango. Maman, bonjour. Bonjour papa. D'accord, to sepeli ko ya mabino na kati ya le meilleur de chaîne Oezali Chibiso Télévision na kati ya émission Oezali derrière le masque. Merci papa. D'accord. Avant to bande émission to kitisi mitonasi to zongi le kombe panzambe. Seigneur, nous te disons encore merci un million de fois parce que rien n'est hasard devant ta présence. Et yoni mutu, pesibiso, ngolo, pe grâce, et au monde dans la journée, le lolo. Le lengue autre, le tout bande d'émission, to sengi ozala, au rendez-vous, puis au contrôle, na kati na biso. Bandana biso lokola alpha, peto soukana lokola omega. Nyonso kozala lokola distraction, et mon abisote na kati ya oisika. Ezala ngate na pe sa solution, mais ezala bino ndebo pe sa solution. To tuyo le devant, to sengi ngolo na yo, ezala na kati na biso. Opesa biso kimia, opesa biso orientation, le lengi nini autre qui orienté ndeko na problème wa inango. De to se réunir lokola selon homme pour na koloba. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ. Amen. Maman, to se pe ko yamba bino. Est-ce que vous vendez bien à kit? Vendez d'abord bien.
nayebi ki esala bino passe et zala makasi expliquer biso point sur point par rapport à likambo ou esali ke bino bokoma na oisika problème ezali. Papa, merci vraiment. Et liboso non papa limbisa ngai pe balandi botela biso balimbisa ngai. Naye koloba vi o ngai na sali ya mabe. Nakoki kokufa boye te papa. Naza influenceuse. Nande kosala ba video na nga na TikTok. Bande ko rêver ata mokolo moko vi na ngeza la bien na mona baninga ba vi na bango chanza lokola kaba mari ya tumba papa na mika kwa viende baninga na TikTok. Papa na komeka kosala ba video na ngai ndiko ko tia na TikTok na ki kozwa demande moko ya mundeli moko atindela nga demande na ki ko répondre mundeli yango. La PC numéro nanga to komo sur na WhatsApp. Tant to komo sur na WhatsApp abengisa kingai na kina ville. Papa na kindaki. Tant na kina ville na sole na mundeli wana. Abi senga bazana agence na bango. Eza na ngo agence moko ya basi na kokyo loba. Kitoko malobi na mbongo ebele. To 500 nzoto na ba na moninga na nga mwasi. Premier tour na ndime na nga na mona eke eza na ngo fasi ndi na mona lelo basi na basi ba 500 ba nzoto bango na bango. Papa na ndimaki. Premier tour na sala ki yango. Na sala ki premier tour na 500 nzoto na moninga na nga mwasi. Usangani na ye. Il y a 600 nga pe na 600. Deuxième tour nango nazwa ki pe mbongo ba $2500 na moke page na nga pe komi o mata bato bakomi kotala ngai parce que ndena sepela ki babike bango balinga ba fi baza na bataille ya bien pona kosala na bango ba business na bango. Deuxième tour so abenga biso na yaki sous na ville na salaka les mêmes choses. Mais ezaki nazo sangana mibali na sangana na mwasi na sisi na sangana mindi misu bazaki na bazo filmer misu bazo filma ngai parce que nakuti pe baninga basi bazaki wana ebele na salaki yango na sisi na mwasi na zimo mobali na sisi na mwa mobali na mona ki yango c'est normal na sala yango eza na ngone eloko te na komi kozwa mbongo na ndepe koya na osunga pe famille. Troisième tour nango babengi nga lisusu na ville ezaki ke tokende Dubaï projet ya voyage à Dubaï papa parce que na souhaita na ki Dubaï vie échanger na sunga famille na ngai na mona kizaka voyage papa bazwa ki biso tokende pe voyage na Dubaï na komi ilo liboso na sepele na mona ya Dubaï. Nakangi ba photo na mona kaki ambiance yango sikonga na mona ba fiancés ba ya kande yango yo. Premier jour na mona ba pesa ngambwa papa ba pesa ngambwa moi papa limbisa nga vraiment mbwa asise ngai oui. Mbwa sisenga banda 7 jours. Mbwa abanda koya aso sisenga yi. Na mone na ngango izaka normal. Ba mbwa na bango ya poto bazona ba traitement. Loka balobeki na ozwa mbongo ya mingi koleka. Na kobongisa famille na osuma mituka mapango. Na mone eza normal papa mbwa mindili bazana batonga babeta bango. Mbwa sisenga banda 7 jours. Na tunaki manager na bina kuiko zonga te kisasa te. Wetikali na bima na mbwa.
mbwa bima na ngai. Papa mbwa bimé na ngai, to passer rapport na mbwa. Passer rapport banda 7 jours na mbwa. Yo couché na mbwa. Papa na bébé na koki osati na Dubai. Naza na famille te. Et na koki koloba nini ne mindele wana ki nazonga kini balinga ki voit même pas. Na mona question na mete oboya bakoki oboma ngai, nazaki so na choix te. Choix ezali lisusu te. Pour nazaki déjà kokangama esika moko boye autrement osala ezali endete. Bapesa nga mbwa accouché na banda 7 jours. Papa banda 7 jours na couché na mbwa. Donc voyage yango eleka na kozonga na kini bapesa nga mbongo yango na yo ya nango na mona ka bambwa mindele bazwa traitement. Nindi naza papa santé na ngiza bien te. Oh là là, Zambi. Santé na nga badepri na bibala mbwa. Nakomaso nalinga na kosola. Tofi na nde bima ngai. Nona ngiza ya kobeba. Teli nakoki okufa boye te nazobomela va même bapara na ngai nini eyela ngai. Et sexe na ngiza ya kobeba. Nasenga bolimbisi. Nzambe ayokelanga mawa. Bande koyisanga mpe na sisambo. So naokosola naomona ta batofi na nde ezobima ngai. Sexe na ngai eza ya kopola. Nina ina derrière les masques. Nzambe alimbisa ngai. Ata nakufa me Nzambe ayokanga mawa. Nzambe ayokelanga mawa. Okilanga mawa, Nzambe ayokilanga mawa. Ebiki bwa basei na Nzambe. Nzambe alimbisa yo. C'est bon, Nzambe alimbisa biso parce que biso nyonso c'est na moi. Tout ça la mabe. Et le rôle aza miséricorde de Dieu azwaka ngulu ya ko pardonner biso par rapport ya mabe oyo tout ça. D'abord tout se comprend non bien. Le lengi maman le balaki parce que avant qu'on soigne pota il faut ça la diagnostic. Tant que ça biso que beaucoup mis na agence beaucoup m'a dit influenceuse. Obandaki kozala influenceuse mbala moko to ezalaki na mouvement moboyela ki yo na baninga ki ba koma influenceuse tout c'était comme te papa ndi na nde kotaka ba influenceuse na mwana TikTok ndi na mo ba vi na bango ndingi zo chanzi papa na landaki nde. OK olandaki bango par rapport na koma lokwa bango na beta pe baka donc na bana tambola pe na zabe ba iPhone 16 17 de tininga ina ndende makibino si na place au bokomi. Oui. La première des choses d'abord au mutatala iza yango a mémoire na mémoire na ye après na simiboti fo so ozota la mamu ozo concerné avancement ya royaume de Dieu et va apporter le paix ou ezali bénédiction. Lorsque l'autre les lots haut ils ont apporté le lot te koko ma influencé surtout qui non sur le fait juste aux on a pour na ko influencer moi vie auto vivre en assez na moi il faut pas ko influencer moi vivre au eza katina parce que ozo la qui biso na niveau ya réseau ce n'est pas oyo eza na katina. Mais si tu vivras vie à bon motif, na se na moi na muto nyonso ayambi Christ comme Seigneur et Sauveur,
il faut vivre au nzambati na kati na yo. Balobi bien, contente-toi de ce que tu en as. Et elle a un langage mon côté lobby, bakata ka veste selon taille na yo. Yo rola ta veste ou eza taille na yo te emila yo. Il faut là ta veste, ta robe nengo la ti boye. Eza taille no ngo ifandi. À combien plus forte raison à un homme de gagner toutes les choses de ce monde, de perdre sa vie. Tant qu'on dit au gagner bilo on son ni célébrité. Afin de compte sa célébrité ça la yangwana. Bobo t'as mis combien la famille? Papa toi 6. Boza 6. Ngani na moi liboso. Na moi paragraphe amuke na ko bakisa na bande ko bota la biso. Il faut tout ça la réforme ya ensemble là pour na bana liboso. Parce que bana nyonso babota mara liboso, la première des choses que zalaka sentiment ou mouvement entre papa na maman to lingani to balani to bota mususu ezalaka mususu ko to bakane ko bota te na relation morizo bazana ngo du coup moi na ye sikoyo y arrivaka soki boza dynamique te na losambo bana bazalaka tenter parce que moi na liboso za lo la moto atre yene mutamini charge ya ba wago o ezana sidi. So déjà quand il y a déraillé, l'union sur le robot na simana yi, ils a toujours bonne. Alors il faut tout ça là qui est fort, il y a qu'on soutenir à bango na prière. Et ils a la plus capitale. Moi na liboso nous ça va combattre parce que maman to papa na biso o nous tout ça ba frère, to na biso tout ça ba tout na sina moyi. Il y a des réclamations familiales. Les gens la famille mususu ba autoriser basi babal mais ba botate. Les gens la famille mususu ba autoriser mibal. Bazwa misala batanga mais à soi bango pe babala te misusu bapesi bango mabala bapesi bango mabota te so quand les gens lingi ko briser alliance wana diku alliance wana ko lingi ganga likolo na mais na makila na Yesu ndi tozara racheter to buka ba alliance wana de comment maman Papa tango bokomi na bandeko yo bokendaki na bango. Alors bamindela ngo ba proposer ki bino sur le chaka de boye wana qu'il faut bon ndako coucher na bamboa to ba créer ki mo mania mo ya website no lika. Papa kani to komaki ndeka kaba bobemba na mo ki ndako coucher na bamboa tellement amone ki to zamboka mupaya ba créer côté mania nité ba pese biso ba chambre. Chaque minute, on na il qui ngambwa na mbetu. Donc, on est balongola bilamba. On est bilamba. Après, les bani maman ko passer acte sexuel na mbo. Hello réseau bon biso eza ko envier vie au monde pas moninga peut-être au monde ngale na zabo oza satisfait que okoma ngola ngai mais il y a des preuves oyo ngana vivre pour na koma na ona komina baloba ngo bien il y a pas de héros sans sacrifice pour que montu nyonso akoma na niveau sengeli ozo moni na lelo alekaki na station moko yango azwi chance ya kokoma place à komi. Alors to milinga ko précipiter vite ya na version moto otanga na yo et na osenga o expliquer ngai version wana so na tangi pote balolenge nini ya kozwa explication par rapport ya koluka moyens ambasala ngulu pour na ka oyo. Sambe fois alors toujours na biso bon biso. Totangi na 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Je lis par le nom de Jésus. Faites donc vous-même votre propre critique. Examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une église, mais aux chrétiens, aux humains, aux liboso, j'espère qu'il y a autant. Sikoyo, faites-vous même votre propre critique. Ça là notre critique na mambo yo sali nyonso.
Est-ce que malamu za na kati? Pisati. Pourquoi malamu za na kati? Pisati. Comment na ba propre vie na biso auto vivant. Oui, nzamba ba la biso. Mais tous un devoir ou ebengami devoir personnel. Pour l'amour qui na tongo, Seigneur bati la ngane na bini na kende bien. C'est ça la prière que tu as fait. Mais tant au moni mutu gezoya, c'est à vous de se déplacer. Non que ya komitika mutu gele kangaite. Il faut yo mo pour mi battre. To mitika ko zora fardo nyos to mi na nzambe te. Biso mutu za na propre. Malgré difficulté ndeko nanga, malgré circonstances, mutu ozotala ngate na mama. Malgré pas si ya vie. Peut-être mususu oza ali puta moko, papa moko, et mususu oza la sous-vêtement moko. Olati lelo sova ina ndako tika mo kauka pour que olata. Moko ko sala art wana te okei ba bisibino ke bo se coupler to bo mi sepelana bino na bino basi. Directement la pensée na ndeko maman, to ndeko papa ozo mitala ngai. Tu te penses qu'ils aiment. Muta proposé le ka bongo et du coup au comment ça là. Au moins ni ba poto ke ndara wana. Eza très bizarre. Na Bible, le moment Zamba zo yebisa Moïse aobi na pesio mabele o nengo niati, si je me trompe pas, exana Exode nengo niati ndenge epesa milayo Moïse akei Joshua yoya na niveau ya Deutéronome alobi na ye alliance on a salaki na Moïse na sala mo pe na yo bisiko niati epesa milayo. Il faut yebaka endroit nyonso to ko kendi. Même ngande na la chebisu. Il y a des paroles oyo et le moment à la place sika o. Ata na yaki na condamnation. Tant déjà ma belo ezaki sacré, ezaki parler par le nom de Jésus. Condamnation na nango e kota na ngeso na kati ya place woti. Tant déjà bokei na endroit mo quelconque. Bolo c'est envoûté bino moi boya offre ya bisibino zate parce que bazwa qui déjà contrôle ya permettre au bazaleli pour que muta telema a bimaloko la opposant na ba idée na bango il faut esprit ya Christ et banda oganga kati na yo mais ça pourtant bongo ondima mbongo na vie ya moto si la raté ezala bato misu bazaka na bambongo ekoma lelo lisolo. Ah, oh mutambungu ya kala. Oh mutambungu ya lilo. Il faut yeba soki ozui tozwaka na volonté ya Nzambe na volonté na bisoti. Parce que ningo o examiner na vie na yo. O mitali. Et sa propreté. Bible lo bana biso na 1 Corinthiens 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ce que imaginez, oui, moi, bah examiner moi, à sa maladie. Ce que na kati moi, il y a un esprit. Surtout déjà le bimi na moi, beaucoup d'esprit moi na moi. So moi na banego bela. Du coup, quand on bela maladie, on bela. Malgré ma traité la partie physique, tout le monde qui va se faire des examens. Mais Bible le dit bien. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Bah comme eloko moko. Yango à chaque moment de konangai. Obimina mobile X. Obimina mwasi X. Toi tu penses que kitoko na yo ndezo sala ke au courir na mibalo zo ki na bango. Oui, c'est bon. Kitoko pe afanaka. Eza fleur ya fana. So efani. Non, non, la kitoko na yo. Obimina mobile lelo. Imaginez obimina 5 mibali. Quand je sens 5 esprit na kati na yo. Le mot de Jésus en esprit na moko. Plus de 5 comme 6. Yo moto moko. Emso pesa. Kilo mo ya moke. Ce que je t'ambu ça, 5 esprit na kati na yo. Ozala les ni. C'est que moi je peux vous dire maman. Na nyonso to sali, na nyonso obosali plutôt. Na nyonso to kokiolo. Ils appliquent capital pour que mon quota
na kati ya présence ya Nzambe pour que kota na kati ya alliance ya Nzambe et le résultat le plus important au sala de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Soko ya Nzambe na motema no mobimba aza capable parce que a fa produit le moment là pour vivre bonheur na ndako papa na ye mais a se décider ki akende papa pesa ki ba bia kendaki ma retour aya kozonga papa ya baki Nzambe ninga créer biso nyonso na se na mo objectif ni ezali to salela to kumisa ye na kokumisa to kumisa ye to panza bonne nouvelle na ye parce que pour que bino bozonga na état positif il faut qu'on recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que na kata motema na on dit nous ya Jésus comme Seigneur et Sauveur? Papa nzimi na fonga motema. Nzimi. Nzimi konesu. Nzimi. Zamba batela biso zamba souka biso. Vie to vivre na scène moyi. Soko zu lelo. Ko penser te que lobby il y a un passage biblique là-bas, on ne peut pas dire que demain, non. Si Dieu le veut, demain, je peux aller au boulot. Lobby est à la réunion. Le long à la monnaie l'émission. Qui pourrait savoir que Héros total l'émission, peut-être la bande de Boza, ailleurs total l'émission, Mamou Héros les gana simi émission. À part ensemble moutaye bien gros. Ça montre ou ça prouve suffisant que makambo oyo elandisima makambo to sala ezepa ensemble. Kobonga ya vie ya moto, ça dépend de Dieu. Et il y a des épreuves musu to lekana ngo, to souffrance musu to vivaka, et ça ba épreuve parce que Nzamba na posa okomamir. Moi je disais toujours na batunyo so o ba quand même suis pas na ngai, kusinga peut-être musu conseil par rapport ya circonstances où elles sont miliées. Tous à la jouer ensemble. Imaginez que yo monde mozana na soza na jouer. So obeta film, mais na jouer mo peut-être lingara mingi. Ata baninga ba jouer musu ba ndio beta yi au monde oza jouer wana obimisi vainqueur. C'est les mêmes choses dans Nzambe. Ayebi ke tout ça bana na yi. Nzamba lingara mutu nyonso ndenge moko lingara nga ko leka peut-être même so papa chiki tete. Alliance sali na papa chiki eza ndenge monté na alliance o sali na papa yi. Ba vie on nga pe na ko vivre eza ndenge monté o papa chiki ya ko vivre. Et nous là ça que Nzambe alingi biso na motema mobimba mais le mal ané que o toza nango to lingi Nzambe te. Pourquoi toza na patience te? La patience et la longueur de temps. Avoir esprit à patienter. Ko linga ko za le fiancé te. Parce que au bando fiancé batu eza vie oyo bando vivre te. Ko linga vivre vie ya matalana te. Vivre vie o Nzamba pesi you. Yango eza la meilleure vie. Lata oyo zanango. Ko lata oyo muninga te parce que le jour muso ko lata la ma muninga. OK nango. Bongo jour mobali pas se peut-être ni la mo lata ki. Asengi lata mo deuxième tour. Yo kende ko defa. OK pas camarade et la mort peut-être à défier sous moto mususu. O sani. O ni les rendez-vous parce que o lini ko defa. Mais so ko lati oyo yo moko a o sepela no ninga sepeli. Ndeko tali biso o vivre ka moko na ndeko yaka o avouer mabe na yo Nzambe o to sambela soki to présenter yi o yambi comme Seigneur et Sauveur. Moi je vous assure bénédiction ekota na kati na yo. Soki na problème na santé du coup restauration totale les na kati ya santé na yo. Soki na problème na kati ya finance du coup au vivre bonheur na finance na yo parce que na mokanda ya 3 gens à l'obi azana posa to prospérer à tous égards to pas mama na nyos na santé na finance et loko nyonso to pas mama. Moi je vous assure yo mo total biso oza musika peut-être mususu oza na difficulté ya koma na ndro biso zali ça les fort yo benga numéro ezana ma poste téléviseur na biso contact na papa chic c'est na même problème na yo et Nzamba rosonga biso ndeko mama na pesi bino merci les sous parce que Nzamba sali ngolu makambo komeli pour que le ba ya moni langage monsieur le bara malheur
ils allaient rappeler un peu sous bien. Parce que ceux qui problème est comme les binotés. Naza c'était yo lingaoya par rapport à caractère na ko mona yo. Na ko sentir no pesi biso problème o lingaoya ote. O lingaoya ko loba mabe ote. Mais so voyez parce que conséquence oyo ndenge te yo ko leka conseil. Alors on a ko senga yo. Tant que tu as la procédure de prière ou recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Kozongele sous ma bête. So kozongeli ma bête. Ou mi kabi vi na yo mo bimbe pas le diable. Parce que il y avait dit le bré. Babika qui na lèvre. Mais mon coca a monté témoignaki. Jésus a tourné qui sont il le neuf. Ba mona na gité. Du coup ba neuf on a ba kendaki. Malade zongela yi bango. Parce que bakimaki nega ka to sans arabiloko to avala ngo lisusu te monengo sans ka diable tango recevoir Christ kozongele suma be mo et Zamba yebi le pourquoi. Moi je vous assure au bota ba parents no ba mona vie mona na yo pe au mona ye au mona pe koko ya bana na yo. D'accord? Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique à Chebiso Télévision. Et merci à Papa Zara, merci à Papa Jacques, merci à Papa Ben, merci à Papa Denis Monsolo. Les âmes de ce gazongité te okuta na oiseka pour na kosunga toujours bandeko ba na problème. Ndeko pe mu total émission, partager une mission, ozoa conseil une mission. Cause une mission ka raté pour que la ota le moni ndeko bandeko le laté. Et ça problème ko melindeko. So ke komela ki yo alors pour que ekomi la yote ko sala siko mabi o ya salité parce que monsieur pas na nzamba sali ngolu azo vivre ba sor wana ma za envie mais peut-être monsieur yo na mutema na yo tant déjà ka komi misa solo na munoko komo sans apamba pamba o ke nozi ba mo poison du komini vie 4 o sali déjà maman la ça veut dire que soit leçon ko sala sous makambo oté pour que au vivre reste à vie na yo en paix avec Christ. Ce qui nzamba zongité tu écoutes le meilleur de chaîne pour nous relobber les sous na ba émission mosusu oyo kozala na katsa oyo sika kimia etika na mboka na biso.